bandoki so ba mon étoile na yo comme ma B. Ce qui m'a constaté qu'il y a sous une étoile T. À quoi que son pas étoile pas marabout. Maman Sarah, wana zongi sous na disparition de l'étoile. Yo ovandi bobite ngana obota te na kinanda kwa nganga. Pona zwa mwana. Ba ko peso mwana sirène ya kindoki. Nganga akubima na yo. Omoni papa. Soko me mwasi no ndakwa nganga. Yeba ngotamba ibisa ko tika na salon. Nganga bimana mwasi na yo. Soko yebite. Ah bon? Oui. Kolongo kama kolo inde ko kenanda kwa nganga. Koluka bakisi. Koluka ko somba étoile. Commerce na ngeke kende liboso te. Banda na balu mbala olinga ngati akumulinga deuxième bureau. Kota mabonde libuka mabolongo na se mama. Did somebody say that Majabu Gospel is coming to the United States? Yes, Majabu Gospel is coming to America. Pour la toute première fois, Majabu Gospel aux États-Unis d'Amérique. On the 16th of January, it is happening in Portland, Maine. An amazing, life-changing and epic concert. Et le 23 janvier 2022, bien sûr, à Dallas, Texas. Je peux m'imaginer combien la gloire de Dieu sera présente. For 2022, it's gonna be glorious. The whole Majabu Gospel team will be there. And we cannot wait to share this moment with you. Retenez ça très bien. Le 16 janvier 2022, nous sommes à Portland, Maine. Et le 23 janvier 2022, à Dallas, Texas. Invite a friend, save these two dates, because you don't want to miss it. And I hope to see you there. Soyez bénis. Bongo na poto en échange de mbimbi na kin tolobi Nazareta, c'est vraiment du sérieux. Donc Nazareta ils ont les solo ya mbimbi dans système mbongo chingom de tolo ba toujours mbongo chingom ezali ba mbongo auto négligeaka même un petit rien, même un petit ya mukie okoki ko benga ndeko na yo Porsche aroya azui pour na komba ko aider bandeko o bazana Kinshasa kuna poto servir bango mbimbi. Donc tozo banda à partir à $10 tilikolo obengi ndeko na yo aye azui na kini bako servi bandeko na yo mbimbi. Bonne année à tous. Tolobi na fête oyo ya fin de l'année. Toko papa ya fresh ngulu, toko papa lisusu ntaba nangombe e Nazareta okwei batiki yo. Donc Nazareta tozela bino ebele po pesa biso confiance. Merci na ba oyo nyonso ba pesi biso confiance même na ba pays étranger. Boya ebele vraiment Nazareta c'est Du sérieux. Bonjour, bienvenue dans votre émission Analysons tous ensemble. Oezalarabango présenté par la votre influenceuse Sarah Tola. Alors comme invité du jour Nabiso, il y a chaque jour Ezali Bongo les prophètes Mobik ici le docteur Patrick béni du ciel. Toza toujours na thème Nabiso, il y a les combats des étoiles. Alors na katia combat des étoiles, tozomona les trois grands
Mouvements qui sont apparition de l'étoile, disparition de l'étoile et réapparition des étoiles. Alors, dernièrement, tu as la disparition des étoiles et les lots la réapparition des étoiles. Na bato ba se retrouva ki na kati ya sujet à disparition des étoiles, réapparition des étoiles pe eye. Ndenge nini bakoki kozongisa étoile na yo, muto étoile na ye se kenda. Ozo mituna mituna, est-ce que étoile no eko zonga? Ndenge tolobaka yo bayiba yo étoile, siko ndenge bayiba étoile ya mutu. Est-ce que étoile ya mutu pe ko zonga? Soki étoile ya mutu ezongi, est-ce que bazongisa kaka étoile o ekenda ki wana to ya ke étoile mususu? Étoile ezonga ke utaka wapi? Bazora étoile wana wapi o bazongisaka? Est-ce que étoile wana o bazongiseli yo? Est-ce que ekosimba na vie o yo zana ngoto na destiné na yo ekobalana? Eza mitune bele bandeko na nga o boza ko se poser na bandaku et to solango lelo na le prophète Mobi qui s'y bénit du ciel, le docteur Patrick. Sans plus tarder, je dirais un grand merci à mon réalisateur derrière la caméra, bon délivre, bon c'est qui, un grand merci pena un américain perdu au Congo, Ferdinand Bouchouale, et merci beaucoup na ba meilleur fan nanga nyonso et puis na ba vrai nanga ba mourir à émission oyo, bo partager, bo benga bandeko, bo lo bana bango, analysons tous ensemble et bandi. Bonjour docteur Patrick. Bonjour maman Sarah Tola, nazo ko raté dans la présentation na vraiment eza makasi mingi. Nzambe apambola yo pona sagesse et puis intelligence oyo ozo sala pona musana nzambe. Ba démarche nyonso c'est plus que l'évangile. Ouais. Pour ba comprendre oyo. Ndio sala émission nous analysons tous ensemble o basana nzamba lekanaka pona ko lobela libota na nzambe ezonga na bomo. Merci beaucoup. Merci docteur Patrick. Toza na kata réapparition de l'étoile. Mais quand on peut expliquer biso réapparition de l'étoile. Ezani. Merci beaucoup maman Sarah. Ndenge ezalaka. Dieu a formé, le diable a déformé, Jésus-Christ a transformé. C'est la même chose. Étoile, ce qui apparaît, et c'est disparaître et réapparaître. Tout le monde qui va mage, mon étoile, c'était l'apparition de l'étoile. Tant que commis pas Hérode, étoile et la disparition de l'étoile. Tant que bimé pas Hérode, la réapparition de l'étoile. Étoile les zones et les sous. Pour Hérode, il y a comme mon étoile. Bandoki, ce que mon étoile n'a eu comme ma B. Il y a un Nzambe à Salaï qui non. Pour nettoyer Jésus-Christ, Hérode a mon ayangote. Pour ce que Hérode a mon ayangote, il y a se guider, il y a tambour na sim étoile, il y a tiba comme escale Jésus à la kaboma Jésus. Yo kufa, ba bibi sa vie na yo, okuma mubola, ba difficulté parce que Hérode a mon étoile na yo. Né ça la disparition de l'étoile. Makambo simbate, liba le kufa, bana ba kufa, ti le makambo bloqué, nyoso ça les simbate. Parce que Hérode a mon étoile na yo, il y a une disparition. Et ceux qui ont percé, ou qui piquent on a ma bonne délit, tu peux avoir ce qu'on appelle réapparition de l'étoile. Ok, na kotika na réapparition de l'étoile. Est-ce que na kata réapparition de l'étoile, ceux qui m'ont constaté qu'il y a sous une étoile T, à quoi que son ma étoile pas marabout? Maman Sarah, wana zongil sous une disparition de l'étoile. Pour marabout yo wana Hérode. Hérode na wana ya ligne étoile T. Hérode étoile pesa ki kanda. Hérode aye ba rapé ba message étoile que non message étoile la si tel pour batuni ba pesa ba information. Pour abisi ba mage habitara bo kende bo tuna. Quand est-ce que étoile bimaki? Et ça li combien de temps wana Matthieu chapitre 2. Suko yo ovandi bobite ngana wabota te na kinanda kwa nganga. Pona zwa mwana. Bakopeso mwana sirène ya kindoki nganga akubimana yo omoni papa soko memwa sino ndako nganga yeba ngotamba bayibisa kotika na salon nganga bimana mwasi na yo soko yebite. Ah bon? Oui, nganga nyonso marabu nyonso tala omoni biso za pasteur to imambe belé mweto loba ezate metolubika abongo soko na ndako nganga na ndako marabu pour que non aucune rose étoile au sombre étoile. Batmo na Bible, bayaki pas Paul, parce que magicien. Paul, teke la biso ngolu ndo sa miracle, Paul a comme maudire bango. Donc bazape na makanisike non même ata pasteur a ko teke la bango biloko. Donc biloko oyo ya batu kolongwa ka makolo inde ko kenanda kwa nganga, koluka bakisi, koluka ko somba étoile, commerce na ngeke ndeli bosote. Banda na balumbala olingangati, akumulinga deuxième bureau.
ata mabondeli buka mabolongo na se mama yo zo luka makambo na mabondeli te okomi ko luka ngo na ndako nganga eza na mama abike no papa na kino luka chance na ngepa nganga ezonga mais nganga ebisinga nganga ebisinga na lubano likambo ya pasteur moko no pasteur moko ba IBP munena mboko ape moyembi obike moyembi wana akende na ndako nganga pona mambo étoile oyezonga étoile ngenga obi nganga senge nini nganga senge maki ilanga maki tango yana maki wana na osala makam obike nganga wana tango azwi maki atokisa maki wana pasteur wana bana okufela bana nzone maki représenter bana yazo atokisi bana wana bana banokufa dona ndako nganga ta mto okendeza pona bénéfice te likamne sama hakuna soki na ndako nganga ibi étoile na et puis batu musu balobaka ono ngai na kende ndako nganga te mais na accompagner ka nde mutu na ndako nganga na yo mutu accompagner na mutu bokendeki bosai musala moko so nganga ibi étoile na yo oko constater ngo sikote oko mona ke no pe bandi commerce mambo esimba oko kweya sima mikolo lamentablement okanga bandoki ya famille po nganga ko pesa mutu étoile te mutu azakana étoile onzamba pesi nganga ko kosa yo akopesa na gauche poibo na droite voilà ba perte oyo banganga ba salisaka batu comment banganga ba ka ko détourner étoile ya mutu akekuna ako perdre ne libala ako perdre ba tie libabe soki nda nganga ba cho libabe ba cho botutu ba bebisa vie na yo ba bebisa avenir bano ba bebisa carrière na yo nganga muka ko pesa bonheur te la Bible dit c'est la bénédiction de l'Éternel qui enrichit et il ne la fait suivre d'aucun chagrin. L'homme ne peut recevoir que ce qui lui a été donné du ciel. Si le ciel ne te donne rien, tu n'en auras rien. La Bible dit tout don parfait et toute grâce excellente viennent d'en haut. Et où tu as l'école et pas yanganga okoki kozwa yangote mama sava. Voilà en quelque sorte comment on a répondre yo. Pour na bato nga okenda kwa nganga. Aza posa comme politicien valeur ndako nganga. Aza na posa kino a maintenir pouvoir na ye, poste na ye ndako nganga. Bona tunio. Tango yo kena ndako nganga peso lititi abizo mosisa otia na sekiti na yo apeso chenette alubi ke no batela yango et pour la mbula te bon ngana otuna o question est-ce que nganga wana peso mosisa po batela kiti na bokonzi e batela pouvoir na yo babisio bomba yango batela ngo mbula te kisi wana mutu ezo bomba yo to yo mutu obomba ngo po nzete yango bakati mosisa nango ezaki na forêt équatoriale na période de saison sèche nzete zanga makoki ya kolongwa place ezaki na zamba ekende tina mai emela mai makasa ne kaukaka mais bakati musisa nzete bayebisi yo mutu papa licencié mama licencié babike non nzete wana obatela yo pe ondimi okumubumba nzete wana mutu amona ngote yo nde mutu obomba ngo yango mutu ebomba yo te nde omona ke no ba opeso babikila moko boye okokate opolela mbula te mais ozota monzela mbula betelo mbala moko mais mbula ezio ndimo mutu asila raté asilma moko vient mutu baraté et bébé voilà. Merci beaucoup docteur Patrick pour la explication kitoko oyo et lelo oyo docteur Patrick bandeko ebele barumituna na bandako nani akoki kasi lokwa na marabout tokoki kokende te nani akoki ko réapparaître ko faire réapparaître étoile na yo et puis na moyen nini na ba pratique nini. Et là, d'abord, il faut reconnaître les parents, maman Sarah. Les parents, c'est toi, les moines et abattu. Les parents, c'est toi, les moines et bango. Les parents, papa, c'est toi, les maman. Ta Bible, tout ça, papa et maman, n'a-t-il été aux ana mikolo molai na katia mokili. Et qu'aux ana mikolo molai, il a dit que nous, aux ana souffrance, Zambie a préservé na maman bébé. Si koyo, yo liko to sa papa na maman te aux rebelles. Il y a des enfants rebelles dans leur maison. Il y a des enfants qui n'obéissent pas à leurs parents. Et bah comme un comportement on a même dans quatre églises, il y a des enfants qui ne respectent même pas les hommes de Dieu. Bah parents ba botu ba na capacité ko zongi sa étoile na yo. Yo linga bangote, yo finga maman na yote. Yo finga papa na ondoki. Maman na ondoki. Maman botu yo wa melisol bel wa lesio. Oui, bah maman va ne plus ba ko zala. Mais maman, il faut respecter. Honore ton père et ta mère afin que tu vives longtemps sur la terre.
problème na honoraka ba parents na yote ba parents na yo ezaka papa na maman na yote bon ba papa leki yo to saka papa na maman no me ba maman leki yo bondi saka bango soko to si bango bazana capacité pa ozongisa étoile na yo to mona na Bible Jacob azoba que non Bible zoba Jacob appela ses fils et Israël les bénit. Deux mouvements de personnes. Jacob appelle ses fils, les pères spirituels, Israël les bénit. Bénédiction à papa et nous autres c'est très important. Biso ba pasteur poto que non, to que ne délivrer mutu. To ko tuna mutu origine les anan. Papa na bino zanan. Nezaka très important. Siko soki kuna yo négliger étoile no pe ko limo. Pour étoile mutezonga il faut un bon terme na ba parents na yo. Bible lobi boye. Celui qui ne prend pas soin de ses siens est plus qu'un est converti. Nabandeli, celui qui ne prend pas soin de sa famille est plus qu'un est converti. Pour n'avoir parents no bakoma bandoki, okipa bangote, maman na ola la libanda, maman na souffrir, yoza politicien. Soso maman na kufi. Nanto kanga ndok, to kanga yopo otik maman na anyuko mala libanda souffrir. Étoile, maman na ko zongisela yo. Comment c'est une bénédiction. Et ça peut la chance. Malheureusement, c'est très important. Attends, na passer, na rôle bataille, non, kaya biso ba passer, c'est très important. Il y a ba parents d'abord. Honore ton père et ta mère. Battle bosso ba kozong cette étoile bangwana. Ceux qui ba kokité. Pour Bible zo ba que non, Moïse bénit Ribin et il lui dit que Ribin vive parce que Jacob a maudit ça car Ribin, moi on est à Liboso. Et Moïse a remarqué que notre tribu en a Ribin, dans le désert, et comme on lit moi déjà. Ndé Moïse a dit que non, que Ribin vive. Moïse a représenté le père spirituel. Père spirituel. A la capacité, il y a que zongisa étoile, il y a moto. À condition, aux en alliance, aux en relation, il y a malamu. Na père spirituel wana mais lelo omona mutu alamuki abeba na pasteur na ye mutu ko finga ba pasteur mutu okoto sapeka pasteur na yote parce que na kata église mama Sarah okolo batenga na to saka pasteur na ya pasteur msuna to sa monte te pour église bane banda pasteur na yoka mutate ya yote na kata église na mino ba pasteur msupi ba yaka batera oui ou non ndé mutu mo tumina question tika na bimana ma oxygène mama Sarah abina nga boy pona dim ndeke no bino benga to benga abino ba prophète wana bo yo siku na minute ozana kishasa siko dim na nga na opesa kai pa pasteur na biso na église be pena pesa na yo mama bongo tant pasteur ya hotel na église na no pa mola ke oui ou non bo pesa bo frère oui ou non bo pesa kai il fait que non pasteur so hotel bo pesa pe lo mo hotel non dim na yo ko pesa na pasteur o église na hotel. Bon, pourquoi ben le prophète Mobix, docteur Patrick? Pourquoi ben le prophète Alander peut m'accommoder? Pourquoi? Tant que yo ben yoana, ezaka ndenge moko na pasteur mususu wa utek peut voyager à l'église na bino ko pa la payer. Oui ou non? C'est ça en fait la réalité. Dimba pesa ango kaka et pas ya pasteur té mais ba pesa ango dans la maison du trésor. Maison du trésor c'est là où il y a des ministres de Dieu. Ngai pe na zana kati maison du trésor. Oui ou non? Oui. Maison du trésor, mon maison c'est Jésus-Christ. Biso Souza va ouvrir. Église peut tongama. Il faut qu'il y ait 5 ministères. Il y a un moutazor étoile. À partir, il y a 5 ministres de Dieu. Si vous respectez comme ministre de Dieu, papa n'a pas de pasteur. Mais ce monde va pasteur, monsieur Zofing Abango. Et Alexis, Abimisi Banzembo, qui es-tu pour juger serviteur de Dieu? S'il tombe, c'est l'affaire de son maître. Il peut tomber. Voilà. Merci beaucoup, docteur Patrick. Question mon collègue Dingaka, awa. Oui, ba pasteur ba koki kozongi sa étoile o ebungaki. Siko motuna nangeza étoile o ebungaka wana. Est-ce que zaka étoile wana o ebungaki? Maman Sarah, étoile o zonga étoile o ebungaki. Pour étoile oyo ba maj ba monaki yango ne bunga ke période yango peka ibimaki lisusu donc so bon obotama muto ba chance muto ba succès ata ba limwisa ta na yo ne muto ko perdre par exemple que non perdre ba année ko perdre ne ba année par exemple que non na âge à 15 ans ba iba que étoile ozali na ba chance à âge à 18 ans ozali na ba chance ba iba que étoile na âge à 18 ans wa nokuta na mibali tout ça ainsi de suite ba tambon siko de 18 ans peut-être 35 ans au kutana ngamu dans zone sabétoile ponga na zone sabétoile la bato OK na mamona oyebiso pour étoile zonga so to si étoile zongi na ba cérémonie spirituelle on ça les pas na pour étoile zonga auto si zongi
au tete maison ngate au boy pe maison ngate siko soki mutu ba yibaki étoile na âge à 18 ans à vivre temps à sécheresse tango ko zonga ezonga ka woni zonga suba chance ne mo non ngai ba se ba benga de pa mamo abi papa ba botoli na mubali na botoli mubali maman na zana 38 ans mutu botoli mubali maman 65 ans maman 65 ans botoli moi na moi sio c'est que maman ba biloko ne wana ba étoile ne wana mibali ba landa ezongi abi papa mutu botoli na mubali za maman 65 ans bandela yo za 35 ans maman 65 ans botoli mubali ah ya solo papa ba maman poto bazana aspect za étoile na yo wana ezongi ka ndengo wana bien so utaka wapi étoile ekendaki wapi esali musala nini petango ye uti wapi étoile ekendeki na ba prison ya se ya mai prison ba sirène nde mona ba lotu ba femme de nuit ba mari de nuit zo coucher mibali tout ça biloko nyonso na ba yibo étoile yo lali buna olota noto o coucher na mari de nuit na femme de nuit tant ba yiba ba supermatozoïde tant ba yiba ba semence wana si ba zo yibo étoile ekende wapi et pas ba sirène na ekende na se ya mai ba sirène na forêt ekende ba prison ya ngwa bizo ba keno. Nous avons le pouvoir de renverser les forteresses. Forteresses sont les animaux. Prison, batongana, bazamba, cercueil, na cimetière. Et zo kende kuna. Et kende kuna ba prison souterrain. Na ba prison monde à ténèbres. Et toi la muto qui kuna. Et qui ko sale la batu mususu. Ne omuna bandoki mama Sarah. Tika na expliquer le kambo. Ndoki moko abi. Tout ça rande ni mo muto la mukareta. To tinda ka bato ba la mukareta. Yango la muka avant. Bato ba lamuka retard bato wana to tinda ngoma ke ndo yiba ba mbongo sikomone étoile na yo wana oya mbongo wana tel ba kangi yango eza étoile ya mbongo ti siko étoile wana ba kolatisa yango ba kokole yango parce que étoile ba dobe na mbongo ba kole ngo pa ba ndoki ba lamusaka bango be bato ba utiliser mo pa ba ndoki bato ba ndoki na ba mission siko na ba banki na ba bisika siko ndo yiba ba mbongo bazube étoile ya bato mbongo ba jon ba kole ngo pa na tamu tana okende bu ndenge étoile wana physiquement ko benda mbongo ko benda ba chance ki ben ba chance ne ba ndenge ba sala ka yango wana donc voilà donc ce ba yiba ki étoile ke ndenge na zamba et ko sanza parce que Bible lobi tu vomiras les morceaux que tu as mangé Bible lobi que dans les derniers jours même les eaux vomiront bato et melaki et ko sanza et bana Israël na kati Égypte sanza bango et tiki bango pour Abraham azaki muto terre promise ya Kana akendeki kuna prison pendant 4 siècles et 30 ans et ba Égyptien ba tiki bango et étoile ceux qui ebimi bimana bénéficie pour bana Israël ba sali 430 ans tant ba bimi nzambe abikeno 30 ans de prolongation au bosala o c'est ainsi que vous dépouillerez les Égyptiens donc bobima ko mabo pambate bobima ko bozo ba vase d'or na bango bilamba no ba argent tambo bobima na yango boyiba bango oyi ke ba Égyptiens musu ba kufa ndeni ba Égyptiens musu ba kufa balanda peuple d'Israël babi ke no asenga vers nanga no akei no landa akufi pe na kata mai po bibi ke no les Égyptiens et l'armée égyptienne étaient engloutis dans l'eau donc ce que toi ba yibi et ko bima bisike les aïki wana ego zonga na terre promise na terre à promesse na ngomé ko bima maboko pamba te il faut dommage intérêt na mokilo mona te dommage intérêt bazwa ki eloko na yo mo par exemple la botola lupango na yo tamba botola lupango na yo batongi meuble kuna tango l'état ko ya okata makambo tango bazongi sur lupango muto na perdre immeuble au bénéficier na immeuble wana donc so bazwa étoile na yo ba kene no na monde ya ténèbres et yibaka ba mbongo ba richesse tango ezongi ya yo c'est ça la résurrection. Merci beaucoup, Dr Patrick. Yokansi Lazare tango ase kwa ki atazalama malaria mama kwanza ezasoba makwanza esili donc tango résurrection yaka ba malade onyo so limwe ekei 4 lépreux ya Bible wana tango nzambe visita ki bango ba kena na ngamba ba syrien ba botoli ba biloko kuna tango bazonga po apesa sango po ba bengana ba mona mboka à cause de maladie à lèpre mais tango bazongaka maladie à lèpre ne zaka le souté. Attends, comment la Bible était, moi je confirme par le Saint-Esprit, malade de zonga est parce que ba zonga qui kokuta na peuple de Dieu na ba konzi ko bisa banque non boke na ngamba Syrie biloko ya kolie zakuna alors ba pekisa bon ba kotate donc ba kota pété donc le ba kota ba pesa sango c'est que ba bikaka donc so mutu a perdre d'étoile l'étoile tango ezongaka na richesse ya makasi lisusu voilà. Merci beaucoup Dr Patrick Siko ko ebande ni ke étoile ezongi okoyeba nini étoile ezongi ah maman Sarah mais comment na mouvement
les mouvements de l'étoile au monde en mouvement okoye ba kino étoile zongi eloko liboso tant yo kota ki na bozindo tant yo benga ba sala nzambe o respecter makamu nyonso ba koyebisa yo otosi okoti ba prière o vena kata parole eloko liboso oka kimia ekoti d'abord na mutema na kimia zongi kimia s'installer étoile signe liboso la paix mutu oyo azaka na tranquillité te na silence te azana pété azamutu oyo aza agité. Dans la Bible, vous garderez silence et l'Éternel combattra pour vous. Si vous êtes agité, et toi les gens si vous avez silence avant de calmer, les amis, le bosso. Kimia, dans la Bible, les justes attendent les secours de Dieu en silence. Kimia, ça signe à l'Ibosso, et toi les gens. Et là, on va dire c'est un joie. Au cas joie, moi, je vais comprendre. Et c'est un raison. Ndemba, moi, maman, babengalo. Allo, yako zongi na musala. Allo, mubala keneke mubala zongi. Bako bengo te tango za na kati agitation te. Soko bonde l'agitation est silo comme dans le calme, dans le silence. Ndo yoga yono ba pele zongi mamba bien zongi. Kimia joie. Si mi balona yango yebisa ke no mutu étoile zongi. Ndo moi soko ba porte fongwa mi bisika nyo soko kanga zongi. Merci beaucoup vraiment docteur Patrick Nenge ozo fungola biso vraiment miso. Natikali na des dernières questions. Diable a tout mis à bateau à qui a été maman ça. N'est plus besoin que votre cœur ne se trouble point. Ceux qui m'ont demandé tout misama et qui mis à Babylone mais ceux qui m'y côté de Jésus vendu il travaille dans le calme. Il y a un moment que non il y a zéla qui nous a mis un tremblement, nous a mis un tremblement té. Azéli na agitation, nous a mis un kunate. Mais Bible dit que non par un murmure léger, par une douce voix, l'Éternel appelle maintenant Élie, Élie, Élie. Dans le calme. Mais là, on est sur l'agitation, ça bien été. Il y a un moment que nous va agiter, que loba, bah, on est l'autre. Ne pas que nous va loba, trop, ça n'a rien. Ah.